Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Vous êtes très nombreux de suivre cette belle chaîne concept Taocho Télévision. Merci donc à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Nous sommes 210 à Kimbantseke, précisément à quartier Salongo, où on est venu interviewer les gens, puisque toi qui m'avez belé, qui a Koti, mais toi banano, puisque est-ce que c'est vrai, courant, maille et côté, et tu as des difficultés dans le côté. Est-ce que sécurité zali ou pas? Bonjour mon frère. Bonjour. Boni. Bien. Tu as la caméra. Bien. Tu as la bino awa? Bisou, tu as la population pour le quartier Salon, on a qui m'a dit que plus précisément, à tous les hôpital à Elikia, à courir à la raté, maille pesate, justement tout le monde a passé l'installation à poteau, mais juste à présent, courant dans les pélités, maille pesate, il y a des insécurités. Parce que tout ça dans le noir, donc nous l'équipe Makassi, il y a des insécurité. C'est quoi l'insécurité? Parce que tu as déjà que quand tu as quota, nous avons quotité. Parce que nous vivre nini. Bon, plus précisément, tu as dans le noir. Tellement nous les alliés, tu dois vivre dans mon lili, tu dois regretter mingi parce que tu as une capitale, plein capitale, mais tu dois vivre dans des conditions où ils ont mal à monter. Parce que tu as quota, maï, ça nini. Kurezate mai ezalite to tapena mai te parce mai bosaka ndenge problème la mai to somba mai ya ba Niger na ba pompe ya ba Niger wa to na mai te mai ko somba est-ce que oh eza mboka beza capitale puisque comment en pleine capitale to somba mai ya ngwana biso to zo regretter mingi parce que to na kata capitale mais to ko vivre dans ba condition te neti batu baza ba mboka en plus moi que na ba neno après to za na 21e siècle la vitesse biso to vivre ba situation lokola batu baza na mboka donc to zo comprendre te ce que to awa debi ko sa musana yo limbisa pona moi dérangement alors to yeba puisque ba ONG pesa ebele o ba ebi koto te ba ebi situation ya koto te o ba ko sunga to ebité maintenant on veut savoir parce que ba député koto abimate pour to ba kina commanding on a au lieu que gouverneur de la ville bongi c'est comme un député de bongusaka est-ce que koto bisa député mo koto te ah bon koto yo puis président ba député abima na député azate est-ce que kuna kotana no boena no to ebité est-ce que bosala wenzi ya wapi est-ce que gouvernement cela bien wenzi mo quelque part ou même que rati côté ya je sais pas je ne sais pas awa to na marché to na marché ya moi munene za marché ya ngandu na justement na prince Kimbantseke moi marché muke eza na bakwanga marché za pena musika poto kendaka wenza ngandu ba biki batungi ba école côté ba école ezate bon côté ba école asika ezate batungi ba école ezate bana na binoni batanga awa pour bakende école ils rappellent peu combien de kilomètres est-ce que batanga condition ya bien bon bana bazo kotanga na ba condition oyo penda iza ba école eza mwa musika mais ba école ba condition za malamu za muke ba école privée parce que ba école à l'état eza mingi te na Kimbantseke penda ba côté biso tozalia ah comme le gouvernement ya Fachi babi Fachi béton est-ce que ndingo zomona président Koti changement ezali ou bien bino awa bozo vivre la réalité car au baki nango depuis tant Kabila salaki bon awa biso tozo ko vivre ba réalité au kande Kabila salaki sauf que ndete omona bazo tiande ba poto mais ba réalité kaka ne Kabila salaki dans tandis que to omona ko situation vie comme difficile par rapport ndete tozalaki ah donc je comprends bien et vraiment to Kabila zanaye parce que Kabila tangala qui situation qui est normal par rapport à Fachi bon nakolo bateke Kabila zonga parce que demander za une fois renouvelable wana nakoko accepter yango te mais ba condition ça difficile. Ok, merci Ndeko. Tous les comme Soussou, tous conseils au Tambola. Na remercie au niveau de l'intervention na yo, nous en Pambola. Merci. Alléluia Hosanna yondo zana makoki ya kolonga liwani mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongi te na misono mpona kosenjela baoyo yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki moke te mosusu te yo nde nzambe
na banzi na Yerusalemi yambo yokota batandaki maputa o nakanisi mwasi ya ndumba asukolaki makolono na malasi lelo yo na nzoto oza te na mokili kasi na molimo oza na mitema masanjoli ya bibebo na ngai yango nde malasi nasopeli yo maloba bolingo etondi motema tika kaka nalobela yo mosusu te yo nde nzambe o mosusu te yo nde nzambe nanga bien-aimé nga namoni nzambe mosusu te yesu kaka nde nzambe tia elikya na yo epa na yesu akokokisa posa ya motema car tu es une couronne. Ndeko Balanzi, to continue toujours na karaté na biso, karaté Salongo. Ndeko Boni. Kimi ezali papa. Mona moto makasi bona montagne bo. Zoke na wapi? Na kena quartier Bakwanga. Bakwanga, okesani? Na wuti kozwa bana na classe siko na keko tika bango na. Mutu koza karaté. Koto mutu keza te po nzela nyose bukani vraiment nzela passe. We maka bana kaka boye okineti na école. Boye kaka donc tozo bunda na kaka nzela passe nzela za kobukana na ba erosion ya mai. Ndenge vraiment mai zo sopana wa donc nzela nyonso ezo bukana penza donc toza na difficulté ya nzela makasi na koto yo. Siko nongo zwi bango boye okina bango ti wapi ba kilomètre nzela mulai banda awa tina école. Bon, batanga na quartier 6. Mais toyeka nzela oyo po to débrouiller ka to komanoki po to moni côté kuna ba eto ebele mabulu mai vraiment makasi. Ba futa combien on bango depuis ndako ti koto ba futa combien? 1000 francs. 1000 francs mutu moko. 2000 francs. Ah. Bandeko Balanzi bozo mona. Selon volonté à mutu na mutu. Mais ça selon des trajets mais ceux za na prince 500 mais quoi ça nzela mabele kobuka na mabele donc 1000 francs. Ok, merci mon frère Nza Malamu. Merci papa. Merci. Ok. So mane kene kitne kitabu mimi so ko boki mo akufia. Yuko mbulu kwa mwana. Hao nyote za kana bila. Mais ekete ebuka nzela. Ah bila nyote za kana. Lagi mai. Kwali. Kasi ndio kama lima eti ekata. Na bonyo kama. Bonyo kama ate kwa mkamo bonyo. Bonyo kwa nzela yake basi na sisi kina abni bwana nzela. Maiba na kuwa. Bonjour maman. Bonjour. Uchi wapi? Na uchi ngomba. Ngomba uchi usambela? Na uchi usambela na mwana kimbango. Mwana kimbango do bino kimbango utika ete. Utika ete iye kaka. Kaka. Toza na commune ya Kimbango tseke précisément na quartier Salongo. Totala bandeko. Maman uchi wapi uchi usambela? Alors maman est-ce que yuza maman? Est-ce que courant mai isali awa? Ah courant ezate, mai ezate. To mona passe. Banzela mona wote kute banzela za kobeba. Oui. Siko est-ce que nibe maman osala bana marché ndenge nini siko est-ce que wenza koto yo wenze ezali te kaba wenza mike bato ba osala bilanga wenze ka ezaka na njili na nini kaka na ngando siko soki mbule beti umataka ndenge nini pona moi ko matate po mai so machoke na mai odindi pe kufika apeka na libulu siko bana baotanga ndenge nini est-ce que ba kolo ya koto poto gratuité est-ce que bana baotanga ba condition ya bien koto c'est ba kolo bien zali bana batanga mais batanga condition bien te Wanga bana? Nana bana, na pena bakoko. Condition ya bien te, est-ce que ba bande za bien te, est-ce que bazo transport bazo yana ba era bien te, je comprends pas tant. Lem so mbule beti bana ba tambola ta, moi ba ke classe zate, même azana classe moi ba tika bango zate. Alors, nous bandeko bazo ba ke abo za bino bien ba bango nini? Ba konzi bazo ba ke na koto tout va bien, ba bi koto tout va bien. Ozo ba bango. Koto za bien te, couré zate, mai zate. Net ka de lebina la laika bo mai on me les zate. Poto ke to somba te. To somba. Oui, est-ce que vous avez un maïkoto, il paraîtrait 25. Vous avez bidon balé 100 fois. Ah, bidon balé 100 fois, maï romela. Ah, maï romela. Donc, maï comment ils ont été? Maï a été courir, il faut la vérité. Oui, est-ce que vous avez Kuluna? Kuluna, ils ont koto. Ma casse, écoute. Oui.
kena boya awa kasi te Tu évolues toujours, tu évolues, Moussala au passé. Tu évolues toujours na Kimbanseke, na quartier Salongo, quartier Salongo. Tout le monde connaît biso. Papa Tomonio awa, ozo yemba. Est-ce que au fond na koto nanu? Na vanda koto oyo na apena mwana botami na mabele ya quartier oyo. Ah bon? Ah, donc na sepelaka mingi komona présence na bino na kati ya mabele oyo. En tout cas, na sepepe makasi lelo na zui mange ya okuta na bino. Alors nzela oyo, to mona nzela oyo, to ebite est-ce que pas nzela oyo banza mtu comme si ala raté pour difficulté ya makasi ko to ba moto, ata mtu kwa mo bana ya kia, ata mtu kwa mo ile kia yate. Pona nini? Bon, omoni nzela o neza boye, en tout cas nzela ka o to zalaka nango o to ebaka ti to kola o mutu ke banda ko leka. Ezaka moko oyo. Parce que tant to kola, nga na reconnaître na âge ya ba 16 ans 15 ans. Na banda komona bakamnya mboka ya minene pene ya minene na bakoli na biloko outi voyage ba Congo elekela pe boyeke bibi petit prince nzele zala kitoko soki to koma la ba niveau o ke nzele koma boye parce que mvula tanga zo buka mabele likolo kuna mabele zo kite zo kanga nzela parce que tozana ka niveau ya sûreté donc ezo senga na biso place o face la biso ka niveau bazwa image ya place o to teleminga ina yo soki mvule makasi a sota kanzela komobuka pembeni. C'est si que so bateli biso caniveau mo awa mai o ekemba mo direct avantage ezala nzela pe kezo nga parce que mai o utaka bonde bukaka nzela o. Ba konza mbuka balobi na quartier oyo vous êtes bien. Ba solo ba est-ce que kuluna kotoyo bozaka malamu otobi kin kotoyo na molili o vivre ndenge nini? Bon biso koto pena en tout cas vérité za moko mambu ya kuluna koto to ebi angote. Po biso ba jeune oto akoto yo mingi to mesana ba bulo na biso maboko ba misusu romona simbi na echengu asali mwa bilanga na ye misusu romona asali mwa zelu na ye nde singane nazala nga artiste sans tâche na sala matuka na ngai na yemba na nga pende ba meka kaka vie mais na osepela pe na mingi ba konza mboka ba soutenir biso en tout cas ceux qui ba na posa soutenir biso to osepela mingi na omona lelo nde na moni ba poto a courant ba te liboso wana kuna et ça linga pesengo mais na kamwe esuki ka kuna fallait ba continuer image ti koto ba poto to za esthétique ça matuka ngai na sala matuka na sala matuka liboso na kwa ya neo na veni mikasa na yemba na nga pe ndenge na koli na koyemba na muzikana na za pena muzikano na sala pe biloko bien koto ko ezate so yemba na ko ya awa mama fi milandu awa zo yemba siko na ko ya ko ezate ma ezate yango ka problème to loba en tout cas yemba nana na osepela mingi basenga na yemba na mekelo ko moko pona sepela pe na sepelisa pe ba konza mboka o ba Holanda image nanga oyo ale matimba lambi tunga soso manzuzi tunga ngombe malandu tunga libate malukombo tsakampele na beta na bina yoka juste ale pondo madeswa malukombo eleki misunya mantimba nagu soki tembe na damaki eleki misuni na beta na bina madeswa malukombo. Merci na sepesa pe ba konza mboka po bazala pe makasa soutenir pe biso po ba ba petit na mon koto pe ba na posa na bango bazala na biso ensemble depuis tokola depuis ba mwana kurana mai koto yo tozomona te ba konzi depuis ba mwana kurana mai yaya bosunga biso kala nzela oyo mutu keleka ke lelo mutuka ekoleka wapi bakonzi bosunga biso. Bonjour ndeko na papa. Bien. Na uti na likolo na jardin na biso na likolo awawa malgré tous na condition pene bien te. Tozaki espoir na hôpital oyo ya mama sœur Likia. Bato banon la somo bakuya nzela. Bon lokwa si bateka déjà hôpital ngo déjà to apena nzela malungwa te nzela oyo kaleta tozokola mutu keke uta banda awa ti banzela ba dingi ba manenga ba gipakasa mais lelo oyo nzela za société toza na courant te mai te vraiment tozo baté tozo kende wapi sikona ba bandeko
o ba diriger biso tant bazo ba keno quartier Salongo oyo courant mai ezali comment bazo ko sabino makasi boke koto ko eza to moni route impraticable mai romela ezate eau potable malamu te mais tant bazo ba dire que non koto yo bolamu ezali ko ezali mai ezali mais tandis que to a lo ko ezate ozo répondre ba ndenge nini bon to comment regretter to la capitale mais to comment sala ba panneau de to na village mais to la capitale ba lo age ingeze ya biso photo sala ka inga ya biso courant o ba pesa ba paya ba to bénéficier nango bongo biso mosko bana mboka bana bakolo inga faut bénéficier nango tozola malakoni ba makala pesi le côté tozana inga na mboka mai ezati to mela mai ya forage tala nzela yo moko tala ba mai nzela za mabe moto ko leka passe est-ce que koto yo d'abord ko ta era nini pour lebi ke na mulili na ko ezate bozi ba 19 20 na mulili ya makasi ya lo keza quartier to ko non si to mesana déjà on a la raté ko les ali nango mais lokola mikolo ba sala opération ya ko kanga bango mwa kimikoti mais ce qui était ya bena danger moko le 20 heures passe ah so ko lo baleka mo liloba papa konzi ya mboka ko lo banini puisque tu as régime asika tu as Fachi béton mais béton o zo komate Fachi béton mais béton ya ye zo komate Fachi béton azana problème té bato to fauteuil comme le roi ba député na biso wana bon on va comme so mais ça va Fachi béton akobimisa financement et sunga pe quartier bango so to fauteuil bango so ba so ki bokonzi ba sundili biso ba kono on va ta likolo kuna biso ko to fotaka bango solo route ya la sukudu te on a bien té bota mo to voter té bota zo voter bota mo to zo voter bon tant biso to lingi yo pe linga biso peti na tanga passe biso to linga ki yo tant makamne ndimela mi réseau pe bato ba ndimela ki yo kimi biso mbala sima to ndimo le soute est-ce que on a ba jardin belé awa na mo pe ba ferme est-ce que ba bloko esalema awa bolesa pe bato baza liboso boye en tout cas bata lemba bata bandal bata bazona kintu ya kibakinga bwa bato vivre na changwa ndunde zo sunga bango bato zo bokola bangulu belevage yali tanet ba frère bazo sala bilanga kuna kolane parfois tu nzala mais azo bunde teke mobali ka pa a réussir au moins so atangi ya 6 classes même musale ya te aleki kana bilanga donc côté sur muto atangi ya selisi akoti bilanga faut musale zala so musale zata sani ya yiba comme bandi a se débrouiller ta la mabele pour ça la bien ya merci ndeko na intervention na yo na ebike bato ya ebele awa mais presque chaîne ezaka na ngengene yango pe na suivi na yango merci na remercier yango sala intervention na yo na remercier makasi to sunga pena dongi bo soutenir biso ya base na zana nzela nanu pata courir za te mais nzela nezo faciliter mutu atala moyen de transport tala rola ndeko nanga na moto boy tala mai esa olekana za wana ako foflete ke kaka mobali sala ki makasi ki mobali pozo moyen leka na mayo ba tala nanga zo leka da soki mbula beti ya makasi awa donc nzela za te ba petso ba ndeko sunga biso ko ba nzete po ba leka kamba petso be yebikaka poso za te akolela pesa ngata mo safo leka muso za na 100 francs ana ngote il pas les mines pour bongisa pour ça musala nzala. Bonjour papa. Bonjour. Parce que le grand vétérinaire na mona beaucoup na bokoko o handicap. Oui, ça na bandiqué ça ka arbre artiste ba ça biso pour tolata ngo. On zo banga OK c'était. Te qui cité. Exactement. Tiens, eza qui cité ça ka art to cheka na nzoto. Ato ba benga vétérinaire, o vétérinaire o benga. Oui, na za technicien vétérinaire du premier état vétérinaire na Itav Salongo, puis na tanga na Inikin. Donc nous aux vétérinaires c'est bien. Alors on peut faire mes alliés. Alors condition ndenge yo vétérinaire. Est-ce que condition madame koto ningo sala ramsa na est-ce que ça on va bonne condition? Non, premièrement nous ezana domaine biso to sali to lingango. To na posa que population na biso ya population congolaise to lia musuni o biso moto sala. To arrivé que to sala l'élevage pour nous soit aliment utakuna na se comment faire atala nzela. Transport ya mutu yani sac moko o ça on dépenser plus ou moins 4000 francs na sac moko parce que son affaire maintenant au laisse à 4 sacs moto ko commande ba tarif moi likolo tant on ngozo nyama ngo pa ko la fois lia bien parce que ko lia na esenga ki alma to utana ngona se comment kuna to ye na ngo boye tala banzela nzela eza na pas so ko matina faire moko elesa nyama tezo kende mo la pe nyama biloko ngo elie eza na mukiepo wana na mbongo te mais on ngo ça l'élevage parce que là on ni to senga ki banzela so nzela eza na ngo bien tous un problème alimentaire to laisse nyama bien population na biso il y a nyama na biso viande fraîche bon na posa bo lire viande fraîche bo c'est la biso banzele bonga eza na façon mo beki na utina aliment kuna na moto ngai moko na ye na matina komi kuna mais so nzele za bien te na ya ndengeni
Totika bongo totika bokola nini bokola ba ngulu to benga na kin taba ko bokola nini ngana sala ki élevage ya porc pe na élevage ya volaille ya soso nyonso nyama nyonso azaki volaille pigeon na bokola soso na zape na bandeko na bokola bakanga na ndako apoto sisa ozo senga ko nzambo kwa sala nini o senga na bango ke nzele za nanu bien po nzela yango ne reproduit biso ke to lia nyama ya biso moko ya fresh esenga ke na posa na lia ngulu oya ba le ngulu a umeli nanu ava koma nanu wana posa ke na lia poisson apiculture to na élevage ya makasa mais pona ko zwa siko kisine to ke ko soma poto vacciner photo ke soma musika ko to zwa sous temps transport elia biso na temps dépense belé ce qu'on a bimselo mbisi na telo na moins cher ndengeni et ya cher lo la ozo utela biso kuna likolo ane vande ai futi ba taxe lembi nzela et to ekolia donc on a te ke biso moto reproduire ngo mais bobozo soutenir biso te na banzela na batan na la posa to sala couveuse koto courir ezati to kolia soso ndengeni. Merci mon frère, je te remercie na biki j'ai encouragé na diplômé de terre na ajo avec boy kuluna boy mambebele au luka. Je sais que Nengen de Kalobi, Fatih Béton, pour me dire, dirigeant, va permettre tout autour, mais tu espérer, tu es dit qu'avec le temps, ça va marcher. Oui, merci. Ils ont marché, ils ont marché. Boye, ah, non, ngai mwana mboka ngana botamina na kimbanse ke bo voter ngai ba député la biso to pesi bino ba voix, bo perdre ba 1000 francs, 1000 francs pesa ba tout. To photo pour kolobe la biso tan zelande baby. Molobeli bisoté to tiki bongo leki sale la biso mwata yoro sala ngote parce que financement faut utakuna yo lobela biso ta pona nzela o élevage sala moi to reproduit biso misablo a bozo yati to sala élevage ndengeni. Merci ndeko. Alléluia Hosanna yondo zana makoki ya kolonga liwai mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongi te na misono mpona kosenjela baoya yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki moke te mosusu te yo nde nzambe bayaka nzela ngo ndenge nini po est-ce ba difficulté pourtant ozo banzela ezate ba so mandu nango ba moyen nini bon en tout cas difficulté ça ndeti na posa nzela po mutu fo aya osombe loko fo ezanzela ezala bien mutu kezo kota kasi mutu ke kota te kasi total étant de route yango ndezo pesela ezaka mwa pasi kaka osomona ezaka mwa pasi. OK, merci ndeko. Alors ba bocha ba ngreshi na ndunda oui tochaka que ça m'a bien what non ma so total filmer na biso ça ba ngreshi ni wana eza bongo te po soko tie wana te moyen loko ebonga eza te donc bochaka ba nya ya ngulu donc so tu nya ngulu tina ndunda ndunda ekola mbangu oui ekola mbangu soko tie mwa mai wa mutu ko longola mwa ba salté wana ezala kana ndeke pesa la ndolo bakeo nya ngulu pesa malade kasi bon normal ezala ngo soko loko to utiliser eza te ero pesa yo tie nya ngulu na ko tia kisi na ko pomper nde na bana ko pomper bona ko pomper na ko tia mwa mai et pesi moi c'est bon. Pompa ngona nini na rosoir ba nini te tozana machine to pomper to tia ka choda ba nini to tia ba na monyo alors mona sima za nini bon o eza machine na biso ya pompage ya nini o pomper la temps na ko sentir ke bloquer comme ba nini ba insecte ba koti na ko somba choda na tie na kati awa na pomper po ba insecte ba koma ba kima na kata ndunda wana. Merci ndeko na intervention na yo. Merci ngapena na sepel makasi. Bandeko Balanzi, nous sommes presque à la fin de cette émission. Moi j'aime trop Bloangai. Dans les gens binoté. Les invités Bloangai, j'aime ça na côté na awa. Ça ne dérange pas. Donc tous qui na Kimbanseke, nous étions à Kimbanseke précisément dans le quartier Salongo. Boki bandeko ba lobby Bolanzi ba intervention ebele to senga lusungi to za bana Congo biso nyonso. Ça dire que président pas à limiter mambebele. Parce azali a habité koto ko tira ndenge nini a habité. Alors bino besoin na poto, PDG des Milandu, maman fille Milandu, Bruno Iba to za ensemble nande ko ngai grâce ba yedi là et pas sungi biso et to comme place donc
Restez branchés sur cette belle chaîne concept Taocho Toya Kaka. Toya Kaka Naboka, c'est toujours. Un peu déjà au Melandou, la chaîne au Kitoko concept Taocho Toya Kaka. Botika Malamou, si vous voulez me contacter, vous pouvez venir quant à moi, je vous retrouve prochainement. Bye bye.